Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Yango ebisi bango kaka nande ba esendeni ni vie o ba ocha po bango ba yeba kiteke ya na vie wana ne pas se défendre na ko se bango te na salle na ka base pour na salle chaîne na YouTube donc ezaki atinda voice sur pourtant ba pesa la diva mta posta ki mama wana alongola comprendre que wana za mama na été assuma ki pona papa po wana za papa botaye yango loba ki na moni mama isa o comprendre te o faire comprendre na voice on a tindi. OK non Nako tama na mama bango te nga yamona nga yete. Yamoni yete. Ordinateur nge sa bay makasi. Na TikTok ça c'est bon hein et na YouTube ça c'est bon. YouTube ça c'est bon to banda pour montrer le ki makasi faut to ka tavala mamo. Ibe kuna mona la nga be ko to mulungi na ko kate. YouTube ça c'est bon. Liboma essaye les abeilles tellement YouTube ça c'est bon s'il te plaît. Merci Naramo ça c'est bon. Ah babi là c'est bon. Ouais ça va. Non, on va pas non. Merci la famille. Tu vas dire live la biso bandi. Vous limbisa pour moi hein. Avec un mot en français. Vous limbisa en français au team le ma casse. Merci la 93. Vous limbisa. Nous avons na deux live na chaîne mon ko na deux live. Donc, il sera na 4 live mon ko tu qui est razo leka. On appelle la coach na bozo fana kata era on a tika na live donc to kata era on a tika la awa donc Bolimi ça vraiment désolé pour la on a moins quelques minutes merci beaucoup la famille la série continue to va dire live la biso bana maman au vu que la sujet oyo to suka ki parce que aujourd'hui musu boyoki musu no boyoki na noter nous allons continuer si je n'abiso à faire vie muchopi au vu que maman tika le kambala mon côté ninga betaka ligne longwa tais-toi n'est pas ça appelle vie muchopi tais-toi moi azoyate ligne toboka azoyate pour qui yawa ça yé azo poser ko poser à Sony ya mutako na vélo azo poser à Sony ya mutako na vélo ma chérie to ko tina vino kitoko moni tais-toi ya ligne toboka ayaka lisusu te akima ayaka lisusu te line toboka banda kenda akima ka lisusu te ayina lo yenge akota ba commentaire awacha ba commentaire yo essayo mam papa biso longola likolo soko longoli te na kolata na senga ko toucher le temps j'ai le temps ça va na 6 na déjà derrière likolo ça va combat 15 ba 16 ba 17 ans donc j'ai le temps c'est que ko poster un grimace que tata bi fa longola likolo donc avant la fin de l'année ya 2026 on va faire un nouveau lingi. Et ça, on n'a pas cité. Il y a un moni vieux muchopi, azo kokate. Tu vois, famille Téléma. Au bout de vieux muchopi, aza ya binote. Vieux muchopi, aza vie privée na ye. Vieux muchopi, aza collègue, ya belle vie. Ah, Michou pe, et qui vie privée na ye. Vous voyez pourquoi? Michou, il y a pas de collègue ici là. Peut pas monter ma boki. Ça veut dire monter ma boki. Vous voyez ça capable de agrimer ça terre. Pour Michou la qui prega si là et qui vit privé na yep si on a tout un mucho comme yote muchopi et ça vit privé na ye à sa collègue ya belle vie moi si on doit ça brouti et ça passe famille Téléma pour ça ba brouti ba confort non surtout ça ba brouti ba confort ta famille Téléma pour ça ba brouti na ba idiote vous me c'est terre le gros ça matière té pour ça ba nourrir ba chaîne na bino tu ko bo lo ba boba na ba sotis. Pour moi, comme on a vu que ça, on a tort nango. Na on a défendre nani ba bombote. Na oyati. Soit tena gangi ba on a live, ne bo mona wana. O kuna gangi, non trop c'est trop. Te boleki si to ya la penza, tout on a tort. Ba bombo trop c'est trop boleki si. Depuis que on a tort. Depuis nous ba bouti et comme courage, force. Iya, boy na boy, vie privée, oza ba bouti. Oza musa ko bela, oza ba 35, ba 20, ba tanda ba talokoso ba ta passe, ba bola, soit qui ça ba bola. Tu vois qu'on faut toi belle vie qui ça ba toi pas si ba bola voilà prochainement été à bino tu vois comme li ba toi les SB bon chap si la pembeni bon ça analyse normale
bosangisa mwana SB na SB te mbala sima peut-être côté ya bino so matière ko ina kata réseaux sociaux et que mutu wana a jouer na SB te boko dissocier bango na boko sangisa na sila te bomoni to ke bino bomoni bozanga argument boende bien boye kitoko so matière prochainement koi ba Michou ba Nayel ba Naomi ba Teresa boko sasa Nayel na ndenge ki Nayel tant que collègue ya sila ngape masoso matière bino koi net ya popine. Ce que c'est la belle vite, na ça c'est la popine. Elle m'a dit c'est une famille Téléma. Ba boute famille Téléma, bote yani boko yoka. Bo zui. Bo ekitoko. Si on compte commenter ma chérie, ba mité yo. Pour ça va si j'ai un belé. Elle va comité dans ce sujet mususu. Maman elle s'est débloquée, on a débloqué au test na nakio. So je n'ai pas bloqué yo. Le moment il s'est bloqué on débloqué au té. Maman to kei. Yango moni na vi balobaka so ozoti mola libulu ata po nenemi na yo si mola libulu wana mukuse po yebi na onte nani akota na kati mais so yo lati kando oti mola libulu lokolo yebi déjà que ennemi na ngamta akota na wana po tanga rodinda te ba che échelle esuka ko robima te yango nde osalameli bango yango nde osalameli bango basili makasi basili ba argument libulu bino bo timolaki je yango bino mutu bo bandaki dem lelo bokoki yango te bobimisa Bellevue yango moni okotiela mutu motambo otandra mutu piège mais nzambe pa ya dejour yango eza na bamitambo mosusu totyaka na bandaku mpe kanga mpuku otie mpe musuni mpuku mpe aye abendi mpe musuni me motambo ekangi ye te ezalaka ti tozala osanga na bakini wana merci Oyoki. Donc, bon, moi, il fallait que mon temps, et ben, on a Michou, pour moquer mon la combien de fois, parce que le rappel, parce que zoba, parce que le sentiment. On a ta partie pris, on a ta partie pris. On a ça, parce que mon pote, celle-ci là, mademoiselle Jimmy Bella, on a un Michou. Mon pote là, aussi là. Mon pote ici là, mademoiselle Jimmy Bella, mon finger ndumba, à te kakabana wana, à ça la cabosse, Bellevue, à notre namuchopi, Ashna la rose. À ce moment-là, il y a un restaurant, il y a Malewa. Bon, ouais, c'est Bellevue. À notre namuchopi, Ashna la rose. Pour ça, si un bon, on a acheté un bon à banque. Pour sommer là, Bellevue, ba Bonfort, na Malewa na ye. Non, tu as pris wana, na bloqué. Yo, c'est qui? Et la fenêtre. On rate ma tia à Londres, Pamba. Qu'on fait pour la fenêtre? Toi, tu as pris, on a pas ta maman, non? Voilà, et c'est. Ah ouais. Il faut boyer que nani na éviter au moins na vie bandeko il faut tout à la ramailler parce que muchopi a comment na niveau boyer à zomi la makila ya la rose. Oh maman, arrête de dire ça s'il te plaît. Ngala lobaka na ba preuve te. Messi wana yebile ataka dua na ye ayini basisaka Messi ana mutima ngana ana mutima te papa mama mamuzela na nesa shalinga kata zela shalinga kata obi na shalinga kata kutoba audio eza on acha audio makila yimo azo confirmer kamila makila la rose na shuto bandi kata leader ami kitisaka Messi wana yebile ataka dua na ye ayini basisaka Messi ana mutima ngana ana mutima te papa mama nanga ngana ana mutima te nami kitise pas Messi et à moi c'est le quoi là ni peut-être une fille qui na travail ya aussi ba peut-être ngana nchi nazana ngai na oye ko na Messi azana dona makasi peut-être ana fini ngana na penité Messi ni basimba ko compte je crois ba tingi ndio makasi wangu sina na banga te makambo kicha te bakabila kuba ngaba boma kutu mutu pona mamuli bafachona bakufa pona mamuli au kufa mama Denise na ye okay na yoki na tiki yona Messi kasi ti ozo decision na mami kichate na yoki na yeba kina hapi na mtema soki osango ke na nali yoki saikaka ma rozango mtema pasi boyoka mandinga manga kwa kutona mtema na hizo banda love na sisa mwasi na sisi ndio na sala hiyo umelisema machilana hiyo na unasala mulingo bongo tu unasala na hiyo usoze iko cheka misaki bongo finyeka mabelo medeli delo cheli kiliki
mais yo penza ko na mi pesa tinyo so ta bolingo na salimo tala bolingo to sana yo tani siko na sport na bino wana boyoki maman ko makila so ko makila mamwe mo sando kite boyoka leader ami kitisaka Messi wana yiblingi na ataka duana ye ayi basisaka Messi ana mutema ngana ana mutema te papa mama nanga ngana ana mutema te nani kitise pa Messi amo si kwanga ni peut-être un fille lekinga na travail ya osiba peut-être ngana nchi mazana ngai na oyi kuna Messi azana dona makasi peut-être ana fini ngana na penite ni saidi ni basimba kokombe chukutanga tingi ndingo makasi wa mwesi na wana banga te makama ukicha te makabila kutu bakaba boma kutu mutu kuna mamuli bafachona bakufa kuna mamuli au kufa mama Denise na ye okay na yoki na chiki yona Messi kasi chi ozwa decision na nikicha te na yoki na yeba kina api na mutema soki osango ke na yo kisaikaka mako zangu mutema pasi yeba ki obo malenga obo manga ongana opokutona mutema na yeso banda love na sisa mwasi na sete ndi na sala yo to melisa na makila na yo na sala bulinga bongo te una sala na yo so zeka ucheka misabu ko finika mabelo modeli dero cheli kiliki na yo penza ko na mi pesa tinyo so ta bulinga na sala na tala bulingo to sana yo tani na o voyage se ko pesa ka ndenge mukenda ba voyage na biloko na mona ko za visa yo za visa ndenge voyage na bongo opesaka ndenge uzana musana bino bongo opesaka pe explique-moi uzana na vertite na musana bino kumuzaki na copine o aza chef moko boto mutu moko bo ko a protéger wana osekate na oselikate ngaso na zo silika parce que na bilingi na yibi musalo zo sa okuzana nga uzaki na musufu c'est pesa eloko ngai na obangela o makasi na yena balinga ba papa Serge mamwe kamene isanga ndeni ngana mpuku na ngana bila kuna zama mwasi te ona na usifanya ite apart yo kuna bakiza sifanga na yo na niveau to ukendele yo no mona ndako revolution obi tanga bakara mo boy se ngolo barako zo bubenga na ibisa kiwa ngonga bi na groupe to sa assembla baninga bakota na ndako yo tukako kota na ndako ta ngale ngana bini libanda baninga ngo bukelia na tikala omuntu baninga bakota kota na ndako mer ni zawe yo vanji na yo esina mbote te omoninga peta bonjour mer ko sala ngote zana place tali message mo roté na salité maman bande deuxième audio que soit yo qui a monté ko fa ba papa Serge balinga ko ba yo kité deuxième voix c'est papa Serge Joana o voyage c'est ko pesa ndenge mukenda ba voyage na biloko na mona ko za visa yo za visa ndenge voyage na bongo opesaka ndenge uzana musana bino bongo opesaka pe explique-moi uzana na vertite na musana bino kumuzaki na copine o aza chef moko boto mutu moko boy ko a protéger wana osekate okay wapi dada na obangela o makasi na yani balinga baji ba papa Serge uzomo naza mutu kamene isanga ndeni ngana mpuku na ngana bila kuna zama mwasi te ona na usifanya ite apart yo kuna bakiza sifanga na yo na niveau to ukendele yo no mona ndako revolution obi tanga bakara mo boy se ngolo barako zo bubenga na ibisa kiwa ngonga bi na groupe to sa assembla baninga bakota na ndako yo tukako kota na ndako te ngale ngana bini libanda baninga ngo bukelia na tikala omuntu baninga bakota kota na ndako mer ni zawe yo vanji na yo esina mbote te omoninga peta bonjour mer ko sala ngote zana place na sali message te lo tukuta ni kapa ida na neve aska to tourna tukuta nyona neve kwa na tukipa gisho mamwe wewe mwana za pembeni mwana yo kabi na obengo na tongo na biso
yaka mbangu papa Christian ke musala yoka na obi bona tongo pona ko ke pa Christian ke musala ya ko kangi téléphone lo kwaso elon sia nga mama do ye nga na obonga mati 10h na ki tournage agesho to sa ndeni kasi to sa programme to sa ndeni mais pour ko lamba ko lo ti la bona tournage petit yo lamba no te le na umela ti suite aussi si maman to l'équipe ina ndako yana maman te pose to banda il faut ça tout au cas de relation une moi sana si que tout mon amour quand on veut c'est que la relation ok kubinga ngati soko kubinga bina ngati ke collègue mama bolingo ke si que tout on belle no felika qui na ibongo ko lo comprendre on peut dinga no za moi sana ba ou bien soko ko lo ba ti si ngam na lo ba ni siko la rose nazo benga o yambanga ti na ye tina yolo médical pour o guider ngai et pas na bino o yambanga ite so linga te yebisa na vile mama mukata na batapote na seba babe wala pote ai mukata katangai soko ocho kata se monta pote na ko bota pote o jo mo mala moko boye o ta pote biso na fete kata biso la famille ka poza mama so kingai na chema ona kwa kulie moko na kwa kuli bota pote s'il vous plaît ba mama na ngai mama moi t'as fait ma pardon s'il vous plaît bon matata pote et mata sanka ata sanka mama ba bolongoli ya rose bo comprendre que ya comme ko bien rose maman parce que ça bien ti c'est de longoli ya rose ye mo mucho ba funga ki panel acha se ocho ba la rose c'est simple tout na ba bango tout to tia muchopi koto ko bata la rose pour la rose zone ndima biso to tia muchopi vient mukulu bata ko bata ba ocho la rose tout ko to tone maman on se met de gauche à droite tout na ba bango to kana tina bango e kana bongo ti ya bongo toke maman toke ma chérie mais ba comme ça sanka ya ba ni tapotage te moi tapoter pour tout ça c'est 1500 personnes bande ko bana maman YouTube to ba gentil to tapoter pardon please yo saka ina ko to kata sur live to mamulunya mari muchopi nanda kwa mulinga ndaka batol nako lembula ezaka nde likambo ebo sukolaka babe ya pa mutu molobi na préciser bien la famille va très bien ngai esi nazaka d'accord c'est selon orientation sexuelle ya moto même maman so ça deux fois on va simer quoi faire du coco kitoko moi c'est kitoko ya faire dire et ça on te problème qui et problème qui non Patrick Bekanga abeta na babasi sima na on nous coûte té on va ndeyo wana non Patrick sima comme muchopi azat ndalembulaka mais on asali moi la rose asali nendi baba na français ma bien été azo veiller azo ko imposer a imposer moi na o bébélé avec moi na oyo voilà le problème maman moi na o asala muta imposer eza muchopi muta imposer asala mutu ba découvrir kango ali ba découvrir ba mwana wana azo manipuler mwana wana acha mulani mabe acha misat mabe acha lokona loboko mabe amele makile mabe parce que a imposer la rose a qui muta ko lembula mais ba pratique o ba salisier la rose ka ko sala ngata mukolo moko te c'est ça le problème en fait la rose a lembula kana mais ba pratique o vient mutu ba sali la rose a sala ya ngote c'est ça le problème en fait mais so ça na lele alembula kana asima na ça problème te problème te mais tu fais belle ana yemta kolembula ya wanga na kandi problème ezana problème ezana place wana so ba simi mais ce que vous avez dans la famille bota na SB na préférence à Kindumba on va mibali pour ça ba célibataire parce qu'on vient mutu à la femme mariée pour à part moi sur la rose azala makango ya bana mibali mutu ala na bango libanda mazala mwana bébé à part Christian azala makango na bana mibali bon vidéo na yena la rose bana bazo sa makamna ba on a vidéo mona kuta lali pembeni c'est ça le problème pardon bah ça on va sortir la vidéo moi na lali pembeni
mwana ya vie mucho balali pembeni mais wasa ambassadeur na vidéo moi c'est mon bali Christian Mawan Christian Mawan ya musa mo balo esimbi te ko ya on peut tourner ka place moko azo pas penser te so azimbo ko zo mona na te parce que moi ça c'est na kata li conjugal na bango ti na cuisine na bango ndako na cuisine na muchopi aola la bongo oyoki te yoka na obengo na tongo po soki pa ça ki musala ya ko kangi téléphone lo so elongi sia oyoki donc Christian ke musala ya zo benga la rosa ya mbangu la rosa kangi téléphone mamwe bazali ko mini moko te yeza kana yolo medical ye bandal maza pressé hein on devait pas croiser yolo medical na bandal est-ce que misika ti ya musika ko ya musika ko moi olingi nzoto mais soki ngata ta pas Christian mais bien donc ma chérie tiens ba ojonga maman OK na bandine bandeli ya boyoka bien merci il faut ça tout au cas de relation yona moi sana c'est que mon amour katengo yetiki na bien sur relation OK linga ngati soko binga ngati collègue mama bulingo kesi ko mbana nga ofelika kina ibungo ko comprendre ko pas dinga no za moi sana ba ou bien soko ko lo batisi linga na lo bana siko na s'excuser mais apparemment on dirait aux en kanda ngai so ozo kipe oyebisinga na bondeli yo na façon nyonso nazo benga na osala boy na ndimike na sala kito mabenga na s'excuser mais olinga ite na même na démarrer même voiture tina yolo médical. OK merci non c'est le vidéo mon siko camarade wana ozo kendo wana ndisika kendo cho misake arogi na mo bango makasi na mo na gaga banyas bowlingo ko kanga boite yo mo na ko ba réserve radio ko pour choc télé bina za ki blessé l'air ba yebisinga ki bondo sola na vie les bien pour nous na tournage moral na yé ki ko beba les lobos qui sont kuta na dina tournage après bien so vendre so quelque part abandungu mabele ko za ka fragile lero osimbu mabele ko echoli boko na se assisé na swana na rezona ki makasi rezona ki même tina tongo ça fait moins mal ça ne passe à raisonner qu'on a bien dit qui na tongo bien dit na lingi mingi ne na uko kasuti na uko katesa na bien na obela ni system passe yo bipenge pesa na passe ngalo passe salinga ponga na sala ki yango siko yanga izongi ya wabe kuna uti passe makasi na ina passe victoire wana na vanzi na tema baya kutwana na vanzi kumira momo ko mibale na kusu tupaki saiki matanga momo boy kuna beka ke mfufule ko mona message ngobe na koba ngazo za mekara na kumba ndo ba ine na koti nende na lala na mbitu tisiku c'est impossible mais si le pouvoir de la Viviane pour Viviane pas me deux fois malgré comment ensemble la nende ngalo bala boki awa aloba na Viviane Viviane au théâtre malgré comment ensemble la mara mutaba deux fois aloba na Viviane boyoka maman c'est là Viviane wapi Viviane Kamaro au théâtre Viviane wa kubuka aza kubuka yeba lembula yango muchopi mtolo ba boyoka tena ko tena tango biete mama yango kimaki mamza ke kuna kota Mungu na ke nesi kota Mungu aba na Viviane ute pas sans souci ye wana boyoka mais si le pouvoir de la Viviane pour Viviane pas me deux fois malgré comment ensemble la nende ngalo bala Viviane autant na monde wana pour pour solo na Viviane de développer lobby au bingo yamba to zaina ndapite na hivi que c'est équipé ou c'est pas normal logo c'est vraiment équipé na bingo na pas moto mwana yamba zaite ngana yo ngana ko ko mikitisa ko bena tanga kuma mesite na ko tini sina kati mesite no oloba no ke lisitini bor na osonde sana place na sécurité kuno lobila mesite mesite lobila ngala bitizo wana te totana mea même message na sécurité on a mon ndena oloba na mesite c'est qu'on a sécurité yo sana atana zanga mosi na boite mais respecter no yo ka apparemment je suis mtalingi olingi
Uchanga wapi? Finalement, uchanga wapi? Ah. Leader ami kiti saka Messi wana yebi nini ataka dua na yebi basi saka Messi ana mutima ngana ana mutima te. Papa, mama nanga. Ngana ana mutima te. Nani kiti c'est pas Messi. À moi c'est quoi ni peut-être que tu y a les kinga na travail ya aussi là peut-être ngana tu nazana ngai na oye ko Messi azana dona makasi peut-être ana fini ngana na penité le sai ni basimba ko compte chikoda banga tingi ndingo makasi famwe suna na banga te makama ukicha te bakabila kuti bakaba boma kuti mutu pona mamuli bafuchwa na bakufa pona mamuli mamu pardon mama nango Messi kwa tata Messi ngomeni nango Messi wana otuna nani d'accord c'est là qui tournage gesho tout ça ndeni okay na yoki na tiki yona Messi kasi ti ozo decision na momi kichate na yoki na yiba kina api na mutima soki osango ke na nali yoki saikaka ma rozon mutima passe yiba ke obo mande moi le Messi da garçon a deux fois moi je na commentaire on va non pour ton mutima na iso banda love no na sisa mosa na sipe ndo na sala yo tu melisa na chila na yo no na sala bulingo bongo tu una sala na yo iso zaiko cheka misati bona finyeka mabelo medeli dolo cheli kiliki na yo penza ko na mi pesa tinyo so tango ngene na sala na tala bulingo tu sana yo tani siko na sport na bino wana pour voyager c'est ko pesa ka ndenge mukenda ba voyage na bino kuna mona koza visa iyo za visa ndenge voyage na bongo upesaka ndenge uzana musana bino bongo pesaka pe explique-moi uzana na vertique na musana bino kumuzaki na copain ou aza chef moko boto mutu moko boto pour à protéger wana osikate na osikate ngaso na zosilika parce que na bilingi na yibi musalo zosa ukuzana nga uzaki na mushufu sasa ile kungai na ubangela wa makazi na yani balinga baji ba papa Serge musomo na za mutu donc a confirmé que Yann alingayo Guy ngoma lingayo papa Serge pas lingayo azaka marié no Serge ngo muchopu mtaolo basi est-ce que yoki ngoma veut moi si mon corps dit la vache encore là ye yango ba baba kula ya na gomo moi si mon maboki Guy la vache akola la ye Serge Libumu 3XL loko ngai akola la ye papa le baba na bika pa le baba na bika libalo le gars vanda te so yo mo ba balali baba si balali nami kala ya vedela oyo babola wana bilumundo ko ba Sénégalais ba wara babola ba maboya ya mibali wana babola batapasi wana bakola la yo bafito batama kene na plateau wana balemula bafio barasate bakasi boy bako ba mibali bako te pala ngata ba wifu boy pala ngata ba wifu pala ngabo boy bako balemula ka mais kuna Sodome na Gomo mu abika malika babika mabeja bika mbano babika bauti musika vet mayamba bika chance batereza babika bakari pala babika babika bakarimi pala nzambe papa na biki liza wa mabe ndina mwasi kitoko wana abika liza bika bandeko mama kambo abika ako ajese pusani makambo ajese pusani na kolembula akufa auto nini vini abiki mwana vini biscuit vini abiki baba zo kakanda n'a pas soubaé. Donc continue. Ok ma chérie. Maman est États-Unis. Dans un live très important, combien on a bloqué na WhatsApp. Explique-moi. Uzana na vertique. Na musana bino kumuzaki na copain ou aza chef moko boto mutu moko boy ko a protéger. Wana osikate na osikate ngaso na zosilika parce que na bilingi na yibi musalo zosa ukuzana nga uzaki na mushufu sa pesa iloko ngai na ubangela wa makazi na yani balinga baji ba papa Serge musomo na za mutu
quand même isa ngandeni ngana 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 kuna zana mwasi pe ona mwasi fana eti apart yo kuna batiza sifanga na yo mais niveau to ukendeli yo non mon na ko révolution obe tanga bakara mo boy so no ba ko zo budinga na ibisa kiyo ngonga bi na groupe to ça semblant baninga ba kokota na ndako yo tika kokota na ndako te ngale ngana bini banda madina ngo bukilia na tikala omuntu baninga ba kokota na ndako mais ni zawa yo vandi na yo esinga mbote te omoni nga peta bonjour mais ko sala ngote ça na place tali message mo roté na salité pour bon on a qui mère dit la rose a quitté na ba message les assomme na sali message te l'autre to kutani kapa ida na 9h ça tout tourner to kutani na 9h pour après na to ki pa gesho na obi ngona tongo pona biso ki pa ça ki musala ya ko kangi téléphone kwa swelon sia nga mama do ye nga na obonga mati 10h na ki tournage gesho to sa ndeni kasi to sa programme to sa ndeni mais pour qu'on lamba pour le tirer la bonne tournage petit yo lamba noté yo na umi la tissu to sisi maman to l'équipe ina ndako yana yo non ba voice boyoki onache dans la ba voice mo bo msusu boza na ete oh mais na vraiment des oh tinta bita scandale ina cha maman ma chérie wana scandale on sait comment yangola parce que yero zinongo na minzo amonyango azongeli o tuna na monyango te na ebite azongi na ngati na blokaye te ba oh boyoka beni so lo bongo kamusanga lo baka na ya de kambwe ngobi ngana obenga yo yo ndingo za bonso to sisi tournage na répète yo ko kenda te il faut y appeler nanga ou sali message loko sinzo okay na dengi pe na kei na kati koko pa kipoto cha dengi ana kosa nanga kanga na obengo na oseri wa message na obengo yamba tiande na dokimi na mesha na puta na susu mama izeti ila pa mo se pesa pa si informer to sorula mabanji ko lobana le bazwe ba réponse na bani baza to panzana ikana na qu'est-ce que c'est to panzana ika mtamta panzani to kei na ina zuvu atina di mara na badisco ko yipa na yo ilikuwa na fume nzamba lingati leo to kutana no kuna ngana buta yo franchement bikaki na yeti na kandangana bitu pinza bitio apena lali yo maman badle ko to maman s'il te plaît koto sino mais ça c'est important maman no koto na mbamba koto ba ya mona bandeli mabanji ko lobana le bazwe ba réponse na bani baza to panzana ikana na qu'est-ce que c'est to panzana ika mtamta panzani to kei na ina zuvu atina di mara na badisco ko yipa na yo ilikuwa na fume nzamba lingati leo to kutana no kuna ngana buta yo franchement bikaki na yeki na kandangana bitu pinza na bitio apena lali yo laisse yo kosa staff kana bakamana no ba jouer est-ce que zaka censé faut utambo na bango ouais de tokaso soko utambo na bango c'est qu'il faut avertir na vaki merde lobi no bima ba ninga na bona bona yoka à la veille ce qui des choses qui na bango ce que des choses bima na bango do seli na message non peut se réponse non yo ba ma kamno na docteur la boka mais ana kibo OK mais ana sali OK c'est un peu ça merci allez c'est un peu ça kosala chaque jour et ça na kaka mabeti ezaki malamu et le chapitre pour les makasa affection non okuta na chaque jour pe maïcha bolen c'est un peu ça yango wana pour okuta na pe lelo te mais to sololi maïcha pe bolen mo ndile on attend to sololi vraiment c'est un peu ça balingo ngengi je t'aime oyangai na pasana na yo na itiso yo lala ulamka kupasana na itavula lukanisa ngai il faut enyo so ne faut vendre na moto parce que vanzi yo ata moto mo ya linga oto moto mo salo poye au moins on pas modifier ma vous êtes à ça qui a ça bien quoi après relation amoureuse c'est un peu ça bon maintenant on a qui prière qui prie
Boyo ki mamba lobby. Non, qui bien, moi, interprété. Ah, lobby, hein? Na bonga maintenant, on a qui est prière, on a qui est praille. C'est un peu ça. Yo, ka. Mabete eza pe malamu elo maitsa pe bolingo makasi affection na okutana chaque jour pe maitsa bolingo c'est un peu ça Olanda bien okutana pe lelo te mais tosololi maitsa pe bolingo mo ndelo na tongo tosololi ezomona c'est un peu ça nalingi yo mingi je t'aime oza ngai na pasaka na yo naiti so yo lala olamuka kopasaka nanga naita vola lokanisaka ngai il faut nyonso wana il faut vando na pour ceux qui ont pris, on vient à ça bien quoi. Après relation amoureuse, c'est un peu ça. Bon, bon, maintenant on a qui prière, tout qui prie. Le on a l'autre c'est quoi? Faut ça comme tout on bien mais ma before la l'autre obi kile na bulu na ngapena sipora na ndoka libo parce que ngana salo surprise lelo ngomo na ngapena ti siko lisa ero ngomo na tokelo ko siko ufungulo moninga siko na boye point na ipeka ka surprise bona mimi de polo na hiyo na toki post so bana toki na hiyo na hiyo kasiko ule batinka no huyu tata usabo na hiyo kasiko mo ya fimo benze pe pa ka sentiment. Ya Nadine, bonsoir. Maman a tout qui porte. N'ayons pas émission de face à face, mais émission tout qui porte maman ou pas. Na muni maman ou là tu single miki ya noir ou là tu n'as l'écoute. Mais mtu mabilize hoteli. Na émission gado. Boyko ani. Mona oka. Nazanda kunabite. Nazanda kunabite. Yo na ibilo na ndako kusoza ndako sikufula ka kilot. Sola ka kilot ufula ka robe. Mais boyko na nini? Ngana ina yo kiyo. Usa ba sentiment de ba la. OK. Maona si rigo chambre na bino na tumbuli na mwana moko. Fiyango. Azalo kwa mwali tina koto na wana age. Na mwana mo fiyango ndetu mabele polele na kaleson. Mais c'est kabio bima, mais fiyango bima bo. Angasa kwa bunde na zi na kutisiko na mesa nge bonomo ya masanga na zumu la masanga mbali na siku. Kwa jo bonde la mako sipodo kusabu mako sipodo kusabu na sika mo bambo milangyo. Ma Rosie. Bima bo. Babo abna ona la très bien ba ya la tanga na bisonga bi yo lo ngala putai fonga makono no ta so yo ko ni ba ta sibi na kala na tabia sana kala so kwa c'est que yo dola le kin dola la uti na zina peto ni mbada ya ilo Oh mwe ziponi wa na so lo na ko chali boko bo o vexa ok bokite nzambe la ngai ana bilu kusala yango sino bingo ko sanga ok na tiki bonne chance baluki na kina ngalenda kina kinso ni sikali yibango just ko ndoto ngo mulila iboy mobile na ngaya lobele kini na likaki mingi usanga bukwa nini na boye na ngayo de chofu sengo moni sikoyo nikila nga solution ukusa ko la ngaba bonga na sikoyo na ndenge ya sikali na nani na biwa sikali na bino na kulwa na telemi na olela babo usika kainga na makolo na usi na tinji kio na ina babu siko tuvanda ki manjo mela na ngai na tabla mungu ya sofi yangu aliki akazi moto na moni ope uya lokone so lela olokozo luka nga au moni kapisa na vande na ba na vande kuna kipe na ngape na sutuki bendoto na kopo ndoto ngoto iselenga mo pe mawa ndoto ngoto nza non boyoki na setikali moko après na sisa wa makila lisusu ko susi yo siko ile yo kindinga fete anniversaire na sima wana siko tikela ngambo nga gato na fete boyo kanda senga la rose mbongo boyoka siko susi yo siko ile yo kindinga fete anniversaire na sima wana siko tikela ngambo nga gato na fete boyoka kasenga la rose mbongo yango mbomoni la rose a se révolté lokoso batanza babola lokoso muyibi lokoso mais ça funga mna la canon pour ça soit bakankele ayi basisaka Messi ana mutema ngana ana mutema te papa mama nanga ngana ana mutema te nani kiti c'est pas Messi à moi c'est le kwanga ni peut-être une fille elle qui na travail ya osiba peut-être ngana nshuna zana ngai
na oye ko na message na dona makasi peut-être ana fini na penité mais c'est lui la simba ko comprendre sikoda banga tindi ngo makasi on sina na banga te makambo kitsa te bakabila kuti bakaba boma kuti mutu pona mamoli bafatswana bakufa pona mamoli au kufa mama Denise na ye okay na yoki na kiki yona musika si ti oza decision na kitsa te soki osango ke na yo kisaeka ma ko zangu te mapasi yeba te obo mandenga obo manga Ogana opo na mutema na iso banda love na sisa mwasi na sepe na sala yo to melisa na chilana yo na sala bulinga bongo te na sala na yo so zeko cheka ni sakbo fineka na bele modeli bele cheli kiliti na yo penza ko na mi pesa tinyo so ta bulinga na sala na sala bulingo to sala yo tanefu siko na sport na bino wana pour voyager. Donc voilà, la tchélim no ba audio bele boyoki. Nani maman côté muchopa lobiki Viviane mutamungwa. So aki esa yeko lobango. Ba bebe c'est na bango. So aki mamu, ba mura, ba Jaël. Réputation batamaboke bozo bebisa. Siko muchopa lobia ke Viviane mutamungwa. Viviane, on est dans la plateau te, o cha kuba. Oya te Viviane. Fait que la bongo ya to bata SCB poya mobondo. Ya o na SCB po lembula ba. Ba bosse ngo matsabango siko nga sisi ba voice nga tiko mataba ba pesa intervention. Bonsoir maman, bonsoir. Bonsoir ma chérie. Yana Nadine, bonsoir na bino lo bamba on kita. Yana Nadine s'il te plaît, to za seka mais yo za makambe komi trop grave. Muchopi, c'est que Muchopi yo mustano za ko lembula ba sitang baza en plein règle. Boza bandoki, bo baby si théâtre, hein? Pero vous avez là ah bah suspendre biso beaucoup suspendre donc biso ko toza bien pero ne faut pas suspendre bino faut beaucoup kata faut beaucoup kata nyonso bozo baby sa mokili bozo baby sa masse bozo baby sa génération hein comment vous pouvez être des hypocrites à ce point et ça qui ndokia Nadine hein ba hypocrite ba senzi batankiele nani Muchopi ozo se wana ikomi ya mutako ina velo osali soni ozanto osali soni donc o kuto ata wanganya to macho kiti do mokili zo mona keza yo to ibi keza vona onyoso to ibi keza yo hein ba passa mabala Viviane to yoka do ba to fuzo to chapenza biso ozokosa baza batamungwa te réputation batu boyo merci nzamba sila pardon zo chaya na zo kita pardon pardon dana lo bakaka na mama se fait pardon dana lo bakaka mukebo mama tia na e pardon penza adi oyebi bukolo na bimisa liste oyo na YouTube wala TikTok ne bimite oyebi de na fingama oyebi de bakatanga na ba page ya oyebi nde na finga na auto fingama pona liste na bimisaka obosani jamais batanga même na chaîne ya YouTube mamu tia to kende na zawa ngai no bouging mamu cha abaku fidèle à son poste ba sendi ba mbwa ba hypocrite batankele bo sali soni zambi na ngai nzamba mamza zo sala ndenge ozala na mosala na bino yongo pesaka te explique-moi ozala na politique na mosala na bino kozaki na copine oyo aza chef moko boye to moto moko boye po aprotege yo wana osilika te ngai so nazosilika parce que nalingi yo nayebi mosala ozosala okozala nanga ozaki na mosusu so napesa eloko na ngai naobangela o makasi bayani balinga badi bapapa Serge osomona naza moto quand même isa ngandeni ngana couple ngana bela kuna zana moi cité ona nazo fana été à part yo kuna beki za sifanga na yo mais niveau de tindeli yo non mona kwa révolution obi tanga ba karamo robo so ngolo ba ko zo budinga na ibisa kiwa ngonga bi na groupe to ça sembla malinga ba ko tananda ko yuka ko tananda ko te ngale ngana bini libanda bali ngo bukilia na tsala umuntu bani bakota kota na ndakumera leo zawe yo vanji na yo isinya mbote te omoni nga peta bonjour mais ko salia zera bozana mais ya Nadine bozo mona te ya Nadine ke moi ça a côté si sur na kata libala na ye ngama ngama obonga ba tidisi nga ki tournage à Guiche tout ça programme oh abomination te moi ça ko kota poisse na kata libala na ye Au film, par exemple, il faut marquer comment on semble
laisse-le devant les Viviane. Pour Viviane, pas me deux fois, malgré comment on semble l'année dernière, le Barada, Viviane a autant de monde. Devant les professionnels, Viviane de développer lobby. On bien go yamba tous un anda quitter, mais dit que j'ai pu quitter. Et c'est pas normal, l'autre. Ma mucha est commandant pour ta Viviane. Tu as mon tour. Laisse-le devant les Viviane. Pour Viviane, pas me deux fois, malgré comment on semble l'année dernière, le Barada. Viviane a autant de monde. Devant les professionnels, Viviane de développer lobby. On bien go yamba tous un anda quitter, mais dit que j'ai pu quitter. Et c'est pas normal, l'autre. J'ai été vraiment quitter. Ça bien gros, n'arrive pas à monter mon ambassadeur. Ah, nana yo, nana ko ko mititi sa. Ben atanga kuma Messi te na ko ti Messi na kati Messi de no oloba ni ko boda na chaka ya Fabien Mbadi Bote yanga photo Viviane, pardon, s'il vous plaît. Nache na Mukongo, apazo akanda makasi. Mama sese, bote yanga photo Viviane. Nache na Mukongo, apazo akanda makasi. Mama kuma pele longi na ye. Oui, na ke zwango. Na tindilo na WhatsApp. Apazo akanda makasi. Ngapi na zo luka awa. Bokoka. Koka. Yes. Eh, bosiri kwa tata aussi batma bako aussi kani ngai te muchopi ngate. Maman c'est bonsoir. Bonsoir ya. Bonsoir bananga pona quitter. Le ba maman ko audio mami nanga. Na lobby siko bo comprendre siko point ni makambo bana ngambo ebimate. Merci. Pourquoi makambo na bango ebimanga te? Oh bana mayele, bana intelligent, ba comment bomoni sikoyo. Ke bango bakamna bango ebimate parce que bango balinga na kaka na kati wana basala na kaka wana eza lokola secte moko bodoko ko bimisa secrété voilà moni po ya ba mishu eza bayaka musala après bakesala ba vina bango libanda tellement ke balinga na théâtre te yango moni makamna bango eyaka soki simbi te bayaka po ba humilier bango mais bango siko comme ya bango eza kaka na kati kuna bandoki donc quand ne balobaka le loup ne se mange pas entre yango makambu basala ka partout na bango ba yango yoki o bango bana yango na mamese nako senga yo boy makambo bana sila soki bimi bozala ka mpe na moi eloko moya kolobela parce que va se protéger moi un peu pas se protéger mais moko boyo zo mona ke bazana makambo na bango bakendaka na ndenga liba. Tout ce qui se passe, famille au bakoy ko vendre la tout. Parce que tu vas taxer de tout le monde. Ma vie, c'est une famille pauvre. C'est une famille de con. De mon copie. Parce que dans une famille normale, moi, si mon copie s'est comporté boété, une famille va vendre comme si Christian a abandonné, comme si les orphelins rejetés, alors qu'à la famille, on a des parents, on a des parents, on a des lèques. C'est que Christian pas à pédé. Donc, c'est l'interprétation parce que c'est quand même fort. Voilà pourquoi je suis rentré en contact avec sa belle famille. On va expliquer Bissot en long et en large ce qui s'est passé. Au grand frère de Christian, monsieur Olivier. Bonjour et bienvenue, Olivier, dans cette émission. Bonjour, maman internationale. Bonne santé. Oui, santé, ça va. Morale. Très à l'aise. Très à l'aise. Ok, merci beaucoup. Toi, Nessengoyo Kayoso, qui d'abord pour se présenter. Peut d'abord Mote na bandeko Bolanda Biso peut se présenter. Oye bisaba on nani ozali. Baye banani to soigner na mkola lelo. Merci pour la parole, maman internationale. Merci pour la bandeko na Bolanda Biso. On a eu un peu à Christian. On a Christian Carizali, à sa petit frère Nangai. Maman a Christian, papa n'a pas articulé maman Christian Libé. Ok. Donc, on peut l'inayer, le pôle m'a passé. Ok, bateau, on l'a là. Bon, d'ailleurs, pas de mingi, Olivier, ça pour moi, il n'a pas. Mais mingi, pour moi, il a chaolé. Donc, Christian, ça frère Nangai.
concernant les petits sur les réseaux sociaux, et ça, makambo ngai na fondé en moté, mutu nyonso ayoki mwasi ya muchopi ndenge alobi biloko wana. Nyonso baza kosala na ndako ya Christian. Eza nga ya mutu alobi yango eza mwasi ya muchopi. Ko baza ko ba moko na ye na ndako ya Christian. Mutu a dévoilé ba décret wana ozaki caché. Alors biso na parle de famille, d'être yoki yango. En tout cas, peut-être yango te pendant que muchopi asa mwasi oyo papa na ndako moko na Christian et puis on va banda. Oui. Donc, muchopi asa mwana oyo leader yana mbele ya mama Chérie tuyambaka ina groupe Rehoboth na 2012 akari comme artiste notre ndenge mona ba artiste oyo akutaka na kata Rehoboth osala mutu nyonso confiance parce que Rehoboth eza groupe ya nana mbele mama Chérie c'est mot de passe dali Christian azalaki ndeko na ngai azalaki comme partenaire ya groupe Rehoboth azali soutenir groupe Rehoboth ata di groupe ndeko na ye ya na ye. Oui, azalaki azako soutenir yobi kande zalakati bongo esangi yaya akapela za mapana na yango mutu kesangi yaya na yana mutuka okupe ndeko na ye kwa kende liboso tellement atapé élégant mutu akokaki bote na yete akome kosenga nana Amelia didier nakafo nakomo le frère Christian Amelia yebisa ye ngai na kolinga teleki danga atifa na yo teleki danga sala na mwasi kombo na ye die omone nani kombo na ye die wana obi na 2012 wana na 2012 yeah nana Amelia répondre muchopi ngai na kolinga te yo teleki danga sala mwasi na mopali c'est pratiquement impossible pour dans l'expérience du monde ya théâtre leki nanga osala kwa ndenge na ye mais yo koki poser nga te peut-être na bete loko na Christian non na osala wote parce que d'abord na mukolo ya Christian na sa mukolo na bino nyonso mais yo koki vivre na leki nanga jamais muchopi a commencé sikoyo oluka Christian ba ndenge na ye Christian ko bete nanga lisolo Shaole na moni petro muchopi azomena senga azoninga na to lingana ngana iba fina yete c'est possible ngana ye ngana bité et aussi maté parce que na oka di solo pe pa ya mama Chérie na Mela isenga ngo ya sa mo na kuzo akate na ku ngana ki chef répétition OK asa mo to so akate na ku aussi maté ko tsa mama bolingo et les kana ngo par après e ko mona bolingo bandi bolingo batu e bandi ndenge bandaki to biso to boyaki mais tout le monde a par après bolingo bandi. En tout cas, ese es el topaili. Te explico por qué la gente no sabe usar su celular. Todos cometen estos tres errores. Número 1. Maman la juge, autour. Oui, dans qui bolingo il y a normalité, à chacun la kisi. Muchopi a été bizarre. Famille nanga, pas comme Rananda pour la Christian. A kapola famille n'est pas sakanati. A kapola famille n'est pas sakanati. Maman oyanga. Christian mo de dani, muchopi a zodi ngate maman oyanga za akota Rananda aya otala Christian. Ande kolanga ba otala Christian. On doit comprendre que ça sous clarté. On dit, on condamne Christian, en tout cas, la scène, on va dire, on condamne Christian. Et là, Christian, il y a un peu de temps, on comprend, on dit, il y a quelqu'un comme un bébé. Il y a quelqu'un comme un père, un peu de temps. En tout cas, ça, il y a quelqu'un qui a l'intervention, ça, ça, on est. Ça veut dire que l'espace pénal de Boulanga, sur le point de que ça, on est, on est, ça va, Christian, on va m'amener pour l'anga. Donc, on a des gens qui collent, on annonce la fin d'ailleurs. Dès que mon téléphone, Christian, on s'en finit, on s'en finit dans là. En tout cas, dès que tu sais quoi là, dans le colis, ou quand on commence à soutenir les salades. Moi, on sur le téléphone. Mais nous avons tous les rapports
ya baleki nanga banyesi nanga tout so tokende ndako muchopi alingo sentir biso te na bite kotika eloko alesa Christian un jour yango pe ça m'a sali grâce et bimi mais ngai famille est destinée nga réagir Christian a dit pas muchopi officiellement o alingaki alingaki Christian alaki encore là c'est normal faut que ça commence Zéla papa abimaki officiellement la famille na bana anenini à 3 ans passés. Si je me trompe pas, à 3 ans passés. Ok. Après ça, il y a sur l'imala. Ils ont la facture. Mais au lieu de dire, ils sont pas partout. Il y a des gens qui sont dans la famille. Et puis, tu fais facture, il y a un an. Donc, à Kangal Bango alors? Oui. On a une diable avec le ici à moi, à Kangal Bango. Donc, il y a Christian a un âge nini. Christian a moi en 1985. Muchopi a un âge nini. Âge à Muchopi n'a habité. À cause de mon collègue Christian. Moi, si l'anniversaire, on a fêté la 2025, il a qui 46e anniversaire. Donc, ça, mon collègue Christian. Si quoi, Muchopi n'a Christian Baboti Bala combien? Ça, on a 3. Il y a les bossons dans l'âge nini. Lionel, on a ça le contrôle à l'âge de Bango Pénaté, mais on a vu ça pas poli. Ben, déjà, va poli. Zambenanga Yesu Kiboki. Pourquoi tu n'as pas c'est normal. Voilà, quand tu as Bango Pénaté. Si Babo Taban a 3. Christian a-t-il remarqué le monté à ma baie et pas mon chopi? Abandaka déjà pour remarquer, ma maman baie pas mon chopi. Mais le quoi, ça là qui sous ici. Oui, puis on est les salabati. On est là qu'on dit au monde même dire au monde a été. Abandaka déjà pour mon amour. Mais au lieu de kaka, on tout déjà allié le comme déjà. Oh yo, ça t'entend qui dans monter la vie naïe, c'est-à-dire comme sous contrôle. Mais ça me le voit ça dans ma bawanza ma bolingo. A utilisé quand il y a un dévoilé secret. Mais avant si on a mis ça dans secret. Il y a déjà là, qui depuis le mois de février. Février 2026. Février 2026. Boyo qui a libala mchopi de kufa. Si comme Christian Zoufanda. La diva, koto okatate. La diva, okatate. La diva, koto okatate kwa sima kabwana obanga. Yo. Christian qui est quand même côté à Bana. Sony. Est-ce que Namakambu o nyoso bimi na yebi seti bino moi qui on internet le quoi batu yo soto appréhender que on est avant puis tout le monde dans les réseaux sociaux la fille Massa Muchopi atindela ki Christian déjà a élément nyonso c'est pour la personnalité là au bibi à monter il y a le bité dans son bibi à monter parce que nous sommes menacés. Pampers Premium Care offers your baby ultra skin comfort for la pardon. Now brought to you in your favorite. La diva, au jour côté à Kilele, la Viviane Okati, la diva, côté à Kilele, la Viviane Okati, côté à Nato Okati. Oh, protéger la dame. Mademoiselle, 2 secondes. Yana dit, besoin qu'on finisse les langues, Yana dit, n'a pas que orientation sexuelle. On n'a rien à foutre de l'orientation sexuelle, d'accord? Ça n'a rien à voir. Parce que ce qui est la orientation sexuelle, tout le monde est lobaté. Oh, tozo le bela, ils hypocrisie à bamboua, anda, ok? Pendant plus de 6 mois, s'il a fait que souffrir ici avec vos insultes à la con, boya qu'on finisse la maman nanga qui cita, boya qu'on finisse la bamboua, badumba, boya qu'on finisse la bambanga pour vous venir insulter les gens ici. Mais vous êtes, mais vous-même, nanda, nabino, vous êtes hypocrite comme pas possible. Bonsoir, qui Jabron. Na préféré que tu mutakala qui abomination ou bino bozo sala wana makamba so na cache boya ko baby samas. OK? Donc fermez vos sales gueules. Bah imbécile, bah hypocrite. Vous ça semblant pour lui montrer. Oh yango wana te. Aye ko bibi yango, o ki mo memoni yango, ba condamner Christian, mais pas trop ba réaction naka. Ba condamner Christian par rapport à l'intervention wana au ça c'est. Si si loka toyoka. Isale ke loko mape oyo ikangaki bisu menza ma délivrer parce que babiloko wana
Et c'est là qu'il y a un Christian. Tu vois, ça au cas de moi, si il y a un Christian. Il y a un canapé, il y a un Christian là, il y a un cuisine. Il y a un Christian Vandi. Aouti Moussala yé. Aïe, ici domestique, il y a un mélange, je crois, on a pas remarqué. Il y a un domestique, on le fout là. On fait mon bazawala, ça y est domestique. On le fout à Bimisa, on le fout à chaque état. Et cette nation, mais les points là, on chope en fin de l'année. Mais Christian, moi, moi, je suis à la Bouddha, et tu es un patron là, et puis on est sur la matin pour te prendre des années. Mais on chope en fin de on chope en fin de je suis là, la pire, moi, na mouké. Moi, si, on a petit sponsor. Nambeto. Moi, c'est-à-dire, et Christian, Poka, Christian, si Bachou Bongoté, Christian comme ça là, donc, on s'attire mal, donc, il peut pas venir contre la Katana. Donc, Christian, quand ça sortit, il est sous-souté. Alors, il m'a sous Bongoté. Christian, comme il est capable de foot à Naples. On a dit, moi, ça continue déjà pour Soto. Et bloquer ce qu'on me parle. Et bloquer mon bail. Mais puis, c'est ce que famille, tu vois comme ça, mais parce que Christian, ça ne découle plus sur la demi à l'époule, et puis, tout ça, le bayango. Nous sommes bien Christian, n'est pas ici pour la là. Bravo, bravo, bravo. Bravo, to sepeli. Akotila mobali malédiction. Christian aya kokoma mbanda ya ba concombre. Eh. Christian mobali nganga, to so ngana ye, azongani. Nandenga imilie famille na biso, pour la famille na biso mobali moko to tiko ba lesbienne kata nga. Utika osala route. Vous allez lesbienne c'est déjà malédiction. Vous allez pédé c'est déjà malédiction. Mais là il y a petit de biso na kata ngaku. La petit frère nanga, c'est-à-dire aza maudit. On rencontre la deuxième chambre pour faire mon kiff. Et on a Christian to so ngana opinion c'est ça partout. Et ça vous le pas kabula monter. Mais attends, nous nous comme qui moi, si on peut pas déclarer la TV, à démontrer, n'est pas ça, ça le rapport. Et puis, à vie, comment il y a belle vie, après, c'est moi. Tout qui est moi, Naloba kiango ya nadine, bonga koyoka te. Attends, c'est moi, on a photo. Il y a décidé de longola moi na kombo wana isa kombo moko ya kombo moko ya malédiction to longolé kombo wana parce que avant la circonstance ya mabe. Moi, je suis là pour t'amener, comment tu seras la recherche, la Bible, tu es là, tu moko oye, attendez à quel, mais ça va doyer, tu seras là pour lui. Mais il y a des circonstances, tu moko à paix. Parce que tu vois qu'il a fait, moi, c'est pour te faire la déclaration, mais, informé, oui. Et l'homme est au cœur. D'abord, on a informé opinion nationale, internationale, on a une scène de quoi Christian, l'intervention, on a salé, et tiens, qui est. Makamunyo so oze boyoka poko nani kasati. Sala ki da biloko alia ki biloko na lelo et ça ensemble. Et puis chose grave. Moi c'est le qui na TV. A dévoiler ma secret au besoin pour ça là. Mais au leki au ça va live moko boye. Ça ko sen pata pardon. Ça de mature qui a aussi à confirmer à mot. En tout cas, nous, on n'est pas cette espèce de canna, mais pour répondre. Il est très. C'est-à-dire encourager à moi, la qui s'est déjà fini hier, d'abord, ça dit qu'il y a côté de la famille, mon cocoyer. Les familles, on a pris par recevoir la acte, on a été. Mais hier, à Bino, ils ont fini là. Si tu as dans les gars, on s'est la live, on a succès. Non! Moi, mon succès. C'est mon ex-naïf. C'est aussi ma qui c'est pour la théâtre, c'est si mal déjà. Mais ceux qui la si mal pour famille, n'a pas pas ça, qui est famille, la biso, qui c'est pour rater. Dans les cas, la famille, n'a pas besoin de la famille chrétienne. Madame, qui est partie de l'école? Bravo. Bon, la combat belle vie, mungwa. C'est-à-dire, quand on a la vidéo, on a dit que tu vas combien les lesbiennes,
nde kotombolela théâtre akoka bayebaka ke epa ya nzambe aza place te parce que motoki même la groupe lere azalaka 2012 wana c'est-à-dire bavitesse na ye okomprendre ke un jour wana kosunga kisi un jour wana kosala bétise moko vitesse ya nini yango ekoluka na mokili mpona succès mpona bato balinga yo motu nyonso akotama na étoile na ye nde basala mokili nyonso akotamaka na étoile étoile wana bakundisaka yango mais balongaka yango te mais ye alakisi ki akotama na étoile te c'est pour dire ke banzela wana et puis bafille ya théâtre bafille ebele ya théâtre baza kati bayeba mpenza bakosala bango na mibali et puis na kosenga na kotu bato bazoakadre biso na bassociation ya baartiste wana batoka balimbisa ngai il faut na kosala tout na kokomela bainstance compétent faut basuspendre bassociation ezogere baartiste na congo tel que ya président masombo tel que bacoupe ebele oyo association wana il faut basuspendre yango kuna basecret caché ya bato dimi esali bapersonnalité ya bato bafamille ya bato mais bazotika mwana wana asala toujours théâtre eza biloko oyo bango fo bakomela komela ceinture akomela christian bosende président christian boteme asanctionne motobi na milieu artistique asala lisusu te parce que esali na famille ya christian non seulement famille ya motobi mais esali na famille na biso artistique ke olakisi ke bafille nyonso ya théâtre baza bafille obala te baza balesibene na mibali nyonso ya théâtre baza mibali oyo kosala confiance te elakisi eza biloko oyo basociété na biso fo basanctionne bango il faut basanctionne bango eza basuku baza wana je les respecte papa basali nzela biso tolanda so nzela mo tolanda ngo ya bapréde nzela mo tolanda ya balesibene mpona koyebiso eza bédicateur de masse eke so édike mas fo toédike ngo na ndenge esengeli iso tolakisa bato ke kozala lesbienne eza mabe kozala préde eza mabe biloko bifo tolakisa yango wana biso tozolakisa biloko wana te tozolakisa yango te biloko mwasi ya motoba tokuti eza biloko oyo soki ezalaki ke motoba aza par exemple mwasi nanga nde yango natie na prison makala franchement yango natie na prison makala parce que eza de donc alakisi nga yo moko bonga na kanaka te na vie nga na pene mosala na nsima na nga babetisi esama na ndako na nga nga nayebi te okristian tikali koyeba te ke alalaka basi na kati ya ndako na ye baninga na ye basi olala bango na ndako na ye na bakanape na banini ezala mosusu kristian bima puiske ayokuta ye na motu mwana ya couple na ye kotisipa ayokuta ye afai na kanape kristian kandaka ndeka amoni kristian kotukasa bimabo etiti wana aza te wana na kosi te mama ekoki na moko batika na ekoki obi eza se molai boza boyoka na tinaki makambo ya bana wana adelibre ye toye tosuye toye matanga moto bakomo présente na lupango ya voisin poko ezalaki na pele tobengani na christian il faut aya ozwa ngai na kaupa bafani 2 heures otokota matanga christian benginga bafani 2 heures abisika sao nasa bisa liboso pale bima nabimi wana tokoti na motu na bine osi na sa abisinga osi na kengaki depuis tonga sa fata camarade na ye moko na hotel moko nayebi te so sa fata major nayebi te na café de la Puna basite moko eza wana baflate moko ebetama wana natuli osi na bango ntango te akende depuis tongo asa kuna tokende tozwa ye po tokota te tokenda kozwa osi na tokoti abimi na lafi moko analiza nateli moko tia libala abimaki depuis tongo mobala asala mosala mobala ye ndako alie mwasi wana azaka pa camarade na ye na place wana toye tosuye toye matanga moto bakomo présente ngo kafa ya christian ngo kafa ya christian chao epasala théâtre ngo benga chao so mosusu oyo apesa taba na répondre la taku obile makambo nyonso ebimi na komosa siko lecture ya jour wana moto apasa mwana mabe amona mabe asali bon asali biso te mpona miso ya nzambe christian aza innocent christian aza innocent akendaka mosala na ye aza gene le corps christian na minute nde toyoloba boye ayeba te bikolo koya akomona christian na moso kobana mais est-ce que
Christian Nandaku azaki homme responsable. Christian est responsable. Au cours d'un an, moi aussi, azama comme mabe, mais on a quand même des limites. Au moins, ça sont limite, oui. Très bonne question. Won't believe this. You've been choosing your hairstyles wrong this whole time. This app analyzes your unique features. And based on that, it shows you the most flattering hairstyle. Mais là, les gens les comme appel, au gros salon monde, mais au travail ça la promotion na yo. Il y a des gens qui m'appellent, on va alors monsieur éviter. C'est-à-dire on réagir. Christian on réagir. Donc si Christian on peut pas capouani, c'est-à-dire beaucoup m'entendam de tout c'est bien parce que ça me donne mon ami Christian na longolé na dikuluana, ante di prier, ensuite de délivrance. C'est-à-dire comme il va dire pour les facilités. Et ça facilité. Et ça facilité la chose qui parce que vous trouvez que c'est une famille. Et que c'est une famille, la chose qui sont et bien c'est une famille dans son amour. Nous sommes en casse. Parce que quand tu nous retrouves dans un posé dans n'importe player. Ça dit Christian qu'on réagit mais Christian, bien moyen bien que on a ça bazar de kunanga. Christian tombe dans seconde. Christian sur celle là comme on m'a paix, na minute manqué, Christian va tomber. La femme papa la mission un comportement papa les clients c'est-à-dire qu'on se comporter comme ma bête on est comme il est comment faut pas réagir mais Christian pour réagir il va automater donc on va analyser alors on peut peut-être montrer que ça s'allie d'abord acte poser dans n'a pas Christian parce que Christian est dans le foot n'a pas Christian est dans les saillies Christian est dans le foot dans la miafan Christian est dans chez le domestique c'est-à-dire un responsable est tout fait. Mais, le corps la boutique a comme c'est l'étiquette. Non, c'est pas possible. En tout cas, il faut que pas sanctionner. Donc, vous voyez, le niveau est élevé, il ne faut pas sanctionner. Il faut pas sanctionner. Comment on appelle ces zones dans le milieu théâtral? Mais l'association n'a pas besoin de voir mes idées. Pourquoi? Donc, à l'économie, retrouver le monde de la bêtise. Si on dit que l'on ne faut pas ça la public. Et l'on dit qu'il faut pas ça la public. Public a besoin d'un message de Pichot parce que avant ça, tout est à Capatou. Nous avons ça, le message au monde de théâtre, nous ne pouvons pas changer. Et ça, c'est pas fini. Un jour, pas ça, un témoignage. Nous avons ça, la nous marre. Mais on est les gens pour presser la TV et qu'il mais Pichot, le contraire. C'est comme le contraire par rapport à l'acte ils sont partis de tout posés. En tant que chef de l'État, on ne va pas soutenir l'artiste et comédien. On va soutenir les gens qui ont un comportement toujours affiché. Des femmes qui, quelque part, toujours, c'est comme on les sonne. Au moins, le président de la République a joué dans le mot à la langue, le mot ça et pour changer. Alors, ils sont artistes, photos à la montagne, pour accompagner le chef de l'État. Accompagner le chef de l'État. Maman, poussez, maman, qui est la politique. Les caramba. Et ça va humiliation. L'association sont gérées par l'artiste, elle a répété, il faut écouter. En tout cas, presque ça, le président, on a pas y l'association, il faut écouter. Le président Christian Bosembe a sanctionné mon aussi Mouchopi parce que a humilié non seulement la famille, a humilié famille théâtrale, famille artistique, a humilié à nous. Il a qui est artiste, Chris, on t'a passé pour la terre. Ça passe pour la terre, pas la terre, pas la terre. C'est-à-dire la type sur la bichot. Quand est-ce que tu changes mentalité ou non? Quelque part, le domaine de bichot sur mon compte de mon quelque part, le domaine de bichot sur mon compte de mon et des carrières de masse. Alors, on a la rapatrie, on a la rapatrie, on a la rapatrie, on a la rapatrie, mais ensuite, sanctionné. Et c'est ton kata? Ouais, c'est bon. Ah, donc on est là pour intervenir. Ouais. Warning signs from your brain. 1. You often feel. Yeah.
Mais toi, ça, Rebecca va intervenir pour tout là, la petite paiement. Non, mais ça va tout. Bata famille maboma bata Sony Belvi moi si a Sony a récupéré balele Muchopi a récupéré balele basa Sony ya na dina kiti nanga nzamba sila bisalo aza munene nzamba babombo aza munene no Muchopi okoko lala ndoto esali pi de 4 heures ndoto mulai lokola film Yesu tanga zoki nene kulusu ndoki basi a Sony boyoki bata théâtre Sony bino nyos fo bakata bino bokoya ko laksa biso ba leçon ni bokosala ba théâtre nini amalonga obiso to kotala to yoka bino servir comme leçon et puis likolo nango ozosala ozo le bape na suka na ke prière nini yo ke kosambela prière nini yo ke kosala bandoki nzambe si la bisa vanda na mama na ngai vanda na yo babobo vanda na bino Dieu est avec vous et Dieu est sur votre côté Dieu dort chez vous potala ba hypocrite yana di na kiti boni kindoki boyko ale boya ko sanksa prière na kati ba mboa ba hypocrite ba senti bisous à vous Belvi lele fi amungu azako bimana grâce temo yango apanda libala grâce temo yeah. Maman, vous allez colocar micro maquillé, s'il vous plaît. Eh, pardon, tout à coup maquillé, tout cocati. Maman Gisèle, font le micro, bonsoir, maman. Maman Gisèle, et réseau pousse Nabiso. Maman Gisèle, maman Gisèle, eh, Mozizo, toi qui maman Mila, bonsoir, maman. Maman Mila, mère, kita yaya, makasi, ça te moi, moulungue, pardon. Mayakasi, bonsoir ma chérie, bonsoir Makasi. Bonsoir Mayakasi, bonsoir yaya. Bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman, c'est ma cabo, ils somo. Mucho faut que les chances que bana on peut ka dengue poufi bon. Mais ba ça ça bana on a aden. Pour bana wana pe e ko za pe bana batati. Attendez ça la boum. Une fois bi ma pe kana mi ba pe théâtre, na ba